Eko Denis Les musala na ye na mboko asi asala esila. Ngonga ekoka. Alors botika ye asakana. Lokola mwana na kati ya piscine. Vous comprenez? Ngonga na ye Denis Les ya musala esi ekoka. Naba ndeko papa na biso Sony. Papa na biso mukuna tant o nzamba pesa ibango ba travailler ekoka. Lelo faut bazala ba conseiller na biso. Voilà. Vous comprenez? Ndeko Denis aza oya loba yikena a mona na écran prophétique. Mete longa kabile zoya kozong. Voilà. Comme si longa kabile za mapa oyo biso nyonso tozozela tolia te. Ndeko fait comme kona mikolo na comme ça disciple à vengeance. Parce que tant to bandi vengeance to loba makambo mboka wana yena nazolia na ndeko Joseph Kabila wana nano ndeko fait ni se fonga mi se fonga mi mikolo tant ndeko Félix à côté mais ndeko Félix ko mutaza kona zana besoin ya longwa na ye yo mutoza ko tozoloba kende na minute ndeko Félix a comprendre Joseph Kabila a un morceau dire, est-ce que vous comprenez? Tala par exemple, à l'India, ça la côté au boy. Babé ambassadeur à Kofi. Et Tali peut être bon. Voilà. Le ambassadeur à Kofi n'a pas de bino. Bazuna moi un mois, va discuter avec ma ambassadeur. Mboka ko bon. Lelo na kati ya mboka na biso na est bitumbe sila kate. Vaccin wana ko sil sabito. Alors, pourquoi vaccin biso toko sale la fouille ou quelque part tant que nous sommes un État indépendant? Et chez nous, il y a aussi des scientifiques, il y a aussi des médecins. Pourquoi ba masque toko lata fouille ou quelque part? Pourquoi ba kisi ba baji ya kolia eko ou quelque part? Ça signifie que tozali esclaves nesi kamokobo. Ceux qui kolata masque est la solution. Alors, il faut pas ba peksa biso koza na distance na bato. Ce qui cause la distance est la solution. Alors il faut balonger la biso couvre-feu. Bazoche la biso biloko ebele solution exacte. Voilà. Vous comprenez? Alors pourquoi bato wana baza ko trouver les biso te ba solution ya misala, ba solution ya kolia. Parce que pour éviter maladie eza kolia bien. Cause la bonne santé. Bon biloko esengela ba trouver ba solution. Pour maladie eza la musika yangote. Sololi na ndeko Roger na basali mosusu tokenena na présidence pour ndeko Boketu na ba odombo soki baye bakokanga bango toke négocier déjà que nkolo a lobby batutu bazong lobby no présidence bo banga nzambe na ba service en air tangu na bangwanda bazoya bo simbata moto te po nkolo a lobby Kota qui réunion basa la tour de Babel lokola oya liboshe koye kiwana lokola tour de Babel ya Titanic oye toboka nde mois temps ya ba Macron ba yeko sala pe mois tour de Babel mais tour de Babel ya bango calcul mabe koleka na kati ya tour de Babel na bango calcul ezali ba diminuer nombre ya bato sur la terre ba cibler plus l'homme africain ba boma l'homme africain d'une manière d'une autre de ba créer ba maladie mon natie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina e Congo température. Ok, merci. Vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, Otolobaka Vite sur Wapi, Nanenga Mokete. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me captez partout dans le monde entier avec votre humble serviteur, héritier Iboula Mouya Kanabangonyo sur OACP Sakabina pour job poster et Zalaraya a posé mon vieux Boutamouini Bakoko Yalunda, pourquoi pas mon vieux Voski depuis les États-Unis. Merci beaucoup à Pascal Mora, Manona, Motema, Ginette et tous ces, pourquoi pas à Marcia, moi qui est partout dans le monde entier. Papa Philo, mon pépé, on est toujours ensemble. Nous avons papa Nangada, on a tout robot Sanaote. Nakoti Peko Kundote, pourquoi pas 3L magique, l'autre c'est l'ondu le Fakenda. Yarosien la Taylor. Aujourd'hui, moi, héritier Iboula, par rapport à l'actualité, par rapport à Maramoueza Roleka, na pays na bisoto par rapport à Roleka dans le monde entier, parce que bate belé, baromi ko banga, tozo bate to comme une attente de la fin, tozo bate tozo rokendo wapi, mboka pe
mais ça au marché les sous vraiment bien té pourquoi tozoye baté yango héritier ibula na kima qui vraiment mbangu ya koyambela bino voix spirituel l'homme de la vengeance papa Charles autorosoane vraiment masolo vraiment ya kati nous sommes d'accord na ngai fungola ngai vraiment na pesa papa Charles que je le dis directement bonjour papa Charles bonjour ndeko héritier bonne santé kolo azo bomba zo batela biso malamu parce que ayebi que Congo bongi nanote il faut to sala mosala moko ya makasi pomboke bonga yango azo koba kobatela biso je crois za témoin que soki kaka pona niveau de vie à Congo tokozala te mbele tozi tokenda na lilita lokola bandeko basi bakenda mais parce que nous devons faire quelque chose pour que bana obakoya baya kobenga biso bazobate yango accorder biso to vivre ngai na yo pe bandeko mososo pour que to komisa mboka na biso na oeza souci ya vision ya vengeance na Congo tout puissant voilà merci beaucoup tozana et vraiment batebele bazo poser déjà ba question ba ebiki papa Charles alobaka bien alobaka kitoko papa Charles mboka ningani mboka eza ko ningani eza ko ningana tozo bati to kendo wapi to ke évangéliste Roger Bagazo olobela par rapport à ba pandémie OK bandeko na biso bana ba poto bazonga na Kinshasa pour sinon ba kokoma ba esclave na ebité est-ce que on peut croire aussi na ba prophétie Deko Nangai, merci beaucoup. Papa Charles Lo d'abord azali grand prophète, azana ministère prophétique, voilà. Prophétie ezali lokutate parce que prophétie ezan nzambe yemoko. Alors le problème c'est que les lots tozali na bato ebele. Wana d'abord nazolo ba généralement tozana bato ebele oyo bazali te ko yeba ko respecter makabo na bango. Voilà. Ozomona bato baza ko traverser yango moni mobulu ekoti na mboka na biso moto aza na don ya théâtre te asi akotaki moto asi yake comme médecin kana ndenge na ye po baza na hôpital mosusu mbala mo comme député parce que moto azali na seni ko nommé bato ezali ndeko na ye comme député donc full wana na poubelle wana ndenge ki chasse tona na poubelle esali pe ke bato ba koti na ba domaine oyo etali bangote yango ezopesa mobulu mais prophétie révélation yango nde voix oui memaka bato na kobika pe na likambo etali sorti effectivement ndengo lobike mboka eza ko ningana papa mboka eza ya koningana makasi mboka ezali ya koningana pe mokili eza ya koningana eza na fin du monde te ezali moi clique ya ba sataniste bokiltiste ba kota ki réunion ba sala tour de Babel lokola o ya liboso koyeki wana lokola tour de Babel ya Titanic o etoboka nde moi temps ya ba Macron ba yeko sala pe moi tour de Babel mais tour de Babel ya bango calcul mabe koleka na kati ya tour de Babel na bango calcul ezali ba diminuer nombre ya bato sur la terre va cibler plus l'homme africain l'homme africain d'une manière d'une autre de va créer ba maladie ya ko créer pour ba ko sil sabato base lobby malamu mwana bota mana laboratoire qui a bota mana voie naturelle onzamba chela biso mwasi na mobile donc ba s'opposer makasi na mokila molimo de moni nkolo azako confondre bango donc Macron et Kirina ye ba Bill Gates na France baza déjà na liste ya confusion na kati ya 2021 na ba faux leader ngai na koloba boyo que prophétie yande Roger Baka monde spirituel les amonene Job Alobi Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre na pexagate montoise prophétie na pexagate montoise révélation mais comme prophétie ezali monde nanga tant que prophétie ezokota naza lokola aigle fona fongola miso nani a prophétiser alobini pona yeba likambo na feza solo to lokuta pe na yeba temps ya accomplissement yeloko parce que zane loko moso pesi prophétie mais tant nango ekokite mais yo kopesa prophétie ka ba mona ke prophétie pesa mina ba prophète ya mboko mais tant nango ekokite okomona ke ekosimba te c'est pourquoi pona mboka na biso to travailler na désordre. Ok. De Konanga Roger Baka c'est un évangéliste où Yazako servi Nzambe na dimension il y a évangéliste très bien na lingakaye mingi c'est un nabenga épée combattant bato bazako bunda pona kozongi sandenge yemoko alobaka ba valeur spirituelle alors na mosala na très kitoko je crois na traita qui déjà question wana na bande kono ba journaliste tango prophétie wana ebima que d'ici février ba ndeko na biso ba congolais bazonga alors eloko wana to traita ki yango mon frère
et loko ezangi biso na kati ya mboka Congo mbomoko loko ezangi biso bolingo loko ezangi biso considération. Voilà. Ce qui na yebi ke nazana motuka yo za mécanicien. Voilà. Motuka ejipan na yebi ko bongisa te. Na ya kozwa yo. Voilà. Ata na yebi ko bongisa. Voilà. Mais na ko koma place moko na ko kale na okokate. Esenga oyo eza likabo na ye. Voilà. Alors awe eza likambo ya mboka. Na likambo ya mboka il faut basali ya nzambe bakotanaka. Ceux qui ont eu message mon appel bato yo pe tokopesa na ba idée. Net l'homme de vengeance Nkolo apesa likabo ya komona. Vision parce que c'est un grand prophète wa na vengeance azana makoki ya komona pe ya ko expliquer donc ko interpréter komoni ndoto ya Pharaon. Oyo ya bangombe ya mikena bangombe ya minene. Eza prophète moto apesa explication na Pharaon pour Égypte abima champion. Daniel comme prophète a expliqué makambo ebele eza domaine. Tant un message eza ko ya net ya mboka. Ezala été message en décorogé. Yemoko to ya famille. Awa côté et côté na diaspora eza message ya mboka. Tant eza message ya mboka il faut bisoper ba grand prophète au côté likambo. To vendre to étudier message yango ebimi. D'ici 2021 faut bandeko ba sala ni bazong. Calcul ezali nkolo alobi to bondela. Kutu na senga ki nkolo alobi to bonde la nzambe tebiseke papa bandeko tang bazoya l'état bongsela bango banda côté tang bazoya brusquement biso pe église to tongela bango banda côté est-ce que bakovanda wapi d'abord bakovanda wapi bakolia ndenge nini condition de vie bandeko bazana ngo chambre moko alala kaye moko biso chambre moko 31 donc on comprendre talaka ba chambre na biso ata na bakan na vanda pe na kamba ndeko na ba soda na pesi bango ba mbote ba soda balanda ka vengeance makasi ba mbote na bango ezala ba soda auditorat partout de gauche à droite papa OK na chambre moko combien des enfants mais bandeko na ba mesa na chambre moko yo munene lokola stade ye moko bana basi ye moko oya o meme na molunge balinga malili o memaye na molunge courant lelo eza lobby ezate délestage mai n'en parlons pas on a goûté on comprendre bon nzamba lobby oui c'est Dieu nzamba so lobby to kakolate mais to tenir pe ba paramètres mosusu bandeko na biso bazala bien et ça message na quelle chose na réflexion on a prophète azo réfléchir message ebimi pour lobby ba finga biso te atala message bo pesaki voilà na comment réfléchir au-delà ya penser yande konanga Roger na réfléchir tant message wana ebimi pona ba congolais nyonso ya diaspora bo bokeche soki ai Boketu soki ai. Bakotika ye, boketu premier. Bakotika ye. Est-ce que bakotika ye? Bakotika ye. Asala nini ya mabe? Landa sikoyo. Il faut te tenir compte que loko les message. Biso bat na nzam so to kutana ito sololi na ndeko Roger na basali mosusu to kenena na présidence. OK. Ponde ko boketu na ba odombo soki ba ye bakokanga bango. To ke négocier déjà que nkolo a lobby batutu bazong. Lobby no présidence bo banga nzambe na ba service en air tangu na bangwanda bazoya bo simbata moto te po nkolo a lobby. Oya ko simba moto nzamba ko beta ye. Mo résoudre problème ngwanda te. O résoudre problème ya boketu te. Ya odombo te. O lobby ba diaspora ba ya. Tamba oya ba kangi boketu lo ba prophétie na bino. Eza mabe. Eza ya mabe. Telle place miminga. Ozo comprendre. Souci nanga prophétie na ndima kiango. Souci nanga ezalaki ba paramètres. Bande ko na biso tango bazoya vraiment ba ya teke ba kimi mbula ba ko ya leso na mai voilà ba kimi lion ba ko ya na crocodile yango moni réponse na ko pesa yo yango voilà merci beaucoup tozolo baka kimboka eza ko ningana ndenga mukete ba eli biso siko vaccin pour te moni awa Mouyembe, le ministre a lobby qui noté 100 personnes bakani bango atteint le coronavirus 80 guéris. Mais il y a des guéris, mais pourquoi il y a ce vaccin? De konangai makamnate bana na nzambe na tongo awa yango wana. Biso ba prophète o lela na mai na miso. OK. Et ba lobby Congo est un état indépendant. Voilà. Nzambe tango akeli batolobi faisons l'homme à notre image. Alors faisons l'homme blanc à son image. Alors faisons l'homme à notre image. Donc race nyonso akelama na image ya Nzambe.
C'est-à-dire que Nzambe a fait sa capacité à vivre na bato nyonso sur le plan spirituel, politique, scientifique. Alors, pourquoi vaccin biso toko sale la foi outa quelque part tant que nous sommes un État indépendant? Et chez nous, il y a aussi des scientifiques, il y a aussi des médecins. Pourquoi ba masque toko lata foi outa quelque part? Pourquoi ba kisi ba baji ya kolia eko outa quelque part? Ça signifie que tozali esclaves nesika mokobo. Alors, tango biloko na biso ko outa quelque part. Nini batie na kati ya biloko wana? Voilà. Parce que lelo ndeko na so telemi ozokota na France. Na saki na yo. Police française o kito matato yebana bako contrôler saki. Oye na nini ozokota na nini. Mais pourquoi bango soki bakoti ya wa contrôle les alakate? Tala ambassadeur na ne ba leader ake kufa na ye kuna na eza bando ke lukani aza ambassadeur kotoi. Kuna bando ke lukani na kati ya zamba. C'est-à-dire que d'autre part n'a pas réfléchi. Bokonzi na biso esclaves na bokonzi tel. Science na biso esclaves na science tel. Comme nous sommes un État indépendant, c'est-à-dire ce qui France a lobby vaccin, Allemagne a lobby vaccin et talibango. France a copié sa vaccin na France, Allemagne a copié sa vaccin en Allemagne, France a copié sa vaccin au scientifique français basali, Allemagne a copié sa au allemand basali anglais pe anglais. Il y a biso pe bakosala yango awa na banzete na biso. Parce que tato yo asala ki manadia. Toyoka ki asali pe mana ce qui mana Covid. Voilà. C'est-à-dire que tatango na yepte azate pour moi ba soupçon de gauche à droite. Il paraît qu'il a Koufi. Voilà. C'est-à-dire que papa wana comme pharmacien bazana makoki ko sala biso bakisi eza banti maladie de gauche à droite. Alors na tangu toza kondima biloko to ekota e uta libanda na confiance oui ou non paie moi poison et koleka. Mais comment il faut te réfléchir de un État indépendant. Voilà. Et lingi kolobaki azana armée, azana gouvernement, azana présidence, azana ba pouvoir nyonso, azana makoki nyonso ko pesa solution na ba problème ya bato na ye. Ce qui France Europe a lobby couvre-feu. Bisopé couvre-feu. Président na biso eza nani? Macron to nani? Po biso photo landa ya biso ezawa. Bongo kuna ba lobby lata masque. Bisope kotoyo lata masque. Mais toujours yeba les sources na Covid dango solution eza nini? Ce qui ko lata masque eza solution. Alors faut pas ba peksa biso ko za na distance na bato. Ce qui cause la distance est la solution. Alors il faut balonger la biso couvre-feu. Bazo tche la biso biloko ebele solution exacte. Voilà. Vous comprenez? Alors pourquoi bato wana baza ko trouver les biso te ba solution ya misala, ba solution ya kolia. Parce que pour éviter maladie eza kolia bien. Cause la bonne santé. Bon biloko esengela ba trouver ba solution. Pour maladie eza la mosika yangote. Lelo ba mema biso na kati ya kozwa vaccin. Ngana lobby pour un État indépendant. Nous sommes libres de dire oui au vaccin ou bien non au vaccin. On a l'homme spirituel montazolo ba biso ba homme spirituel de solution. Vous comprenez? Alors, lelo nazana confiance te ya biloko yezo utalibanda ekote pana biso. Zo par exemple ba jio basale la kabiso na balebane. Papa, ba condition basale la kabaji wana. 5 ans, 10 ans après diabète kozala na tonine. Est-ce que bango moko ba mela kabaji? Ba mela ngote? Vous comprenez? Donc papa nangai moko omoni moko pe a Jésus soki ekei mama yele bungaka yango omoni a des fois tokoza na gouvernement omona premier ministre Mbuta Muntu bato bazo travailler na ye ba Mbuta Muntu muto ko mokolo mama yele kita fait ko pesa pe ba jeune sika ba Mbuta wana ba koma ba conseiller na biso sena ezalaki na maboko ya Mbuta Tambwe mwa tala aja Mbuta Tambwe mwa akome meloni Mbuta Ilokamba premier ministre a omemela yo nini Majanine Mabunda asi akoli. Oso comprendre. Lelo mboka ezana maboko ya bilenge. Alors awa liso Mbuta Moyembe si akoli. Mbuta Moyembe akoli il faut repos.
Donc omoni David David jeune homme tango akuti Saoul ambokon Saoul asi akoli Goliath obeta bango jeune homme utapesa solution mon frère je pense que na biso na bakonzi na biso comme un état indépendant oyo mboka eza na nkita na bozui OK ba chercher na biso so ba côté ba retrouver ba kisi ya ba maladie nyonso alors soki vaccin to sala kisi na biso moko awa ba pesa biso vaccin na niveau ya ba produit na biso mais eloko ekoti déjà eza déjà awa et tout na Lubumbashi na école moko ezaki wana babika ba pesa bana na classe ba vaccin ba parents ba embango kozwa bana. En tout cas courage et félicitations à ba parents parce na ba parents ata ba parents to chaka iko simba et félicitations de konanga na ba parents ya modèle wana omoni nde na auto yipsawa ce qui mboka eza na mesure ta ko trouver le mosala olia bien comment bazalaka na mesure ya ko pesa biso vaccin c'est ça vous comprenez pe nzoto net ya yo ndenge ezawa na ata na miss nzoto laksake o ezobela te vaccin yango net nzoto yanga otanga vaccin na likambo nini voilà o buka o ya eloko boy o ya eloko boy lelo na kati ya mboka na biso na est bitumbe silaka te vaccin wana ko silisa bitu so comprendre lelo se bazalaki na sida donc sida lelo ba symptôme à sida eza lisute ba fièvre eza lisute komika covid vraiment nazo senga na autorité na biso eza venir na biso. Voilà. Les autorités congolaises baza ba congolais pour ko batela ba congolais. Voilà. Baye ba ke occultisme na pensée ya Mundele lelo na 2021 pensée na yezali ye a régner ya zo mabele ya Congo ce qui ba autorité na biso baza ko obéir kaka na mibeko ya Mindele pona ko banga ke ba kolongolanga na pouvoir baye ba ke bazana ko détruire pe bazali ko comploter pona ko silisa race na biso. Or soki obandi o comploter pona ko silisa race na biso là tu pèches contre Dieu nzamba ko ya ko beta. Alors nazo senga na ba responsable nyons ba ko zo pe chance ya ko landa biso. Voilà. Bazwa courage ya ko loba non. Voilà. Na kati ya likambo yo baloba non ba chercheur na biso na ba spirituel na biso bazo kota ba recherche to luka nzete nini oyo to koki ko zo vaccin vaccin zaka tonga te OK kisi to ko zo ka nzete amine to yebi ke nzete oyo a traiter ka maladie tel nzete amine ka papa on ta foni yango meli mai c'est petite solution est-ce que Congo bololo to mela ipesa ka solution te matiti ya sinde ipesa ka solution te est-ce ka tonga na tonga ona ba nini na kati on se comprend. Voilà. En plus, biloko se wuti, au moins biloko wuti à les États-Unis, biloko wuti au moins bakoma ke o ya oni, lokola bacha bambala, makambeza na kati boyebite. Maintenant, on se mandu ke kende est, biloko yebika ya ba médecins sans frontières. Il y a organisation ya OMS. O eza li sustante OMS amoni la biso, UNICEF amoni la biso. O yo 2021 miso nga. Alors, c'est une autorité ba Coca-Cola bate, batika biso na ba gene biso to batela ka bango na ko épargner ka bango po bango babanga ka mondele. Alors biso bato toza na contrat na mondele te to lia ka mbongo mondele te batika biso to bunda c'est pour na ko épargner pe bango parce que mondele azana tala mondele muta neutraliser ka savo mondele muta neutraliser Mobutu mondele muta neutraliser Lumumba lelo a neutraliser Lumumba na Kabila le père. Lelo ni nekozanga peke mondele plan na yeza neutraliser bango. Mais pour neutraliser bango a comprendre que na coup d'état mondo kité, donc na ba système ya CC. Donc mondele azana calculo bat ba mona ka biso batamolim. So ba considérer te makamto loba. Alors ba ke ku mondele préparer contre biso, a préparer pe contre bango. Voilà, merci beaucoup. Metolanda qui avec Pascal Mokuna o lobita bi vaccin wana ndenge ba député baza plus de 500 basangana Sénat basangani FCC basangana cash bango bazwanana wana ba épargner population moni ndeko avec mokona mikolo na comme ça disciple la vengeance parce que tant to bandi vengeance to loba makambo mboka wana yena nazolia na ndeko Joseph Kabila wana nano ndeko avec ni se forma mi mikolo tant ndeko Félix akoti mais allait pe prophétie to loba ke ba pasteur ba kokota na
côté ya lokola vengeance et loko on a tolobaki yango na be mission eleka de ko ezoya présidence a Tchemolongo ya bandi donc l'exemple bien ordonné commence par soi-même au moins mbongo mboka tango ekota babanda kabolanga na présidence na ba ministre na ba député les mêmes pe ba produit a boye tango azokota chou donc ezolanda biso ba bola na suka so eto mon mobola mon ke be fait na ngoko ne bomi ba est-ce que na kozwa okimi ba monanga na kimi donc pensez wana ezaki toko mais encore il y a une politique que ba ko préparer pe ya moi bien ba pese bien na mon ke ça les logo tale ba rochata odisile ça comprendre ata mayo ba perfisa ka ba bati mais o musose ko landa tout le quoi bato papa et baby donc donc mais ce conseil no pesa dans tous les vaccins té pour banaki bandeko na poto ba ko boya ba lobi bazo benga ba balo bantuka bandeko boke baneloko wana na si na sala ki prière moko tozo benga ngo anti vaccin poison yango na sana otinde la diaspora congolaise parce que mon bazana mboka bato bako kango pe na makasi bato bolio na makasi mais prière wana soki asali yango eza déjà na kati protégé contre 666 parce que bitumbeza eza bitumba 666 pour comme na carte à vaccin on a soki ozana ngote moyen voyager mais net ba biso ba o yata na voyager te sala ngelo te parce que mboka nanga yango donc awa koto makambo te que non voyager deko omonika la journaliste amona po ba confirmer journaliste faut que poto ici lingala donc awa mboka na biso bandeko na biso a poto siège na bango eza awa ba africain faut ba zonga selon ba message prophétique il faut ba zonga la biso mais pour ba zonga faut ba kuta biso ba toza to site bongisi terrain hein makambo eza kitoko tango azo ya contribuer na intelligence o bazui kuna mboka na biso esali nini e mati donc prière wana na préparaki yango ndeko nyonso aza na WhatsApp soit sur numéro nanga 089 83 77 536 na tindeli prière wana mais vraiment koloba ke bazwa vaccin tende konangai ngana koloba boyeke eloko yo to maîtriser te eloko yo euti na ba paya na temps oyo na zanango d'accord te mais eloko ebimi na kati ya ba congolais on comprend lelo basaleli biso pont oyo na des bonhommes na saute de mouton eloko le euti epa na biso to komatango te ibongo sikoyo eloko yo euti na ba kilomètre ba produit basaleli to yebiango oyebi ezana ba poison retardé na lobi te eza poison ma tozo réfléchir mundele ya linga biso te soki mundele ya linga biso ba belle bazwa mboko ça fait combien des années ba américain ba gérant mboka au combien des années Congo ko zala boy Afrique ko zala boy ba linga biso te alors nazo senga na ba policier po police moto azala ba pesi ka ordre kende il pas bandoke mais ba ko tobola pe yo donc aweza makambo ya sonité aweza makambo ko banga te awa nazo protéger ba mon général Kasongo ba colonel nazo ba soldat nyos na autorité nyos parce que l'homme blanc a un égard na mototé tala l'homme blanc a utilisé Mosé pour ba benga na Mobutu après l'homme blanc a préparé coup contre Mosé wana mutu yo kangamana il faut que na politique moko et les politique ya mondele poto long ba ko sala penine intelligence mosusu ba produit na bango batindi yepe pour le kola ba banga ka bango ba lobi yango eye après koto bazui ba mayo ba perfisa ka biso et ba tche bien là ba calculer ba tche étiquette intelligence ya vie papa intelligence pour mondele za na ko bonga bande qu'on a été mundele azawana même ba chinois bazawana tellement baza développé ba kondi mapé que bon organisation mondiale epesi ba vaccin chinois pe azui mais kuna a joué bango a tché oyo ya bien pour ba chinois baza mais biso ga ba koba ta on va ministre bon aller sans retour donc eloko wana vraiment to lingi protection ezala mais la main de Dieu nzambo na semble la vengeance a revenger banana ye ba produit wana bisike ezali mosusu ekauka mosusu ezika moto ka yango wana donc nkola okaosango ti yo moni pe batan wana ba bouteille éthiquement vide. Merci beaucoup, ba bouteille vraiment éthiquement vide. Est-ce que aujourd'hui on pourrait dire que non? Voilà, est-ce que aujourd'hui on peut croire aussi dans Union sacrée ou ministère biso informateur, ministère biso premier ministre? Est-ce que Union sacrée et ko kumba vraiment mboka liboso na ba vision o mokonza mboka za nango? Le loco liboso, il faut présenter une vision à mokonza mboka.
vision mokonzi mboka nayebi yango te. Oh, oyebi yango te? Non. Mais ne mokonzi mboka bengaka avant ana ba décembre avant to kota 2021 benga ba sali na nzambe nyonso. Ozalaka invité ko benga na ko présenter vision et kesini. OK. Omoni tant que na ba élection nyonso yebaki awa. Na mboka na biso depuis je crois yo za mwana ko za mwa ba 80 matakuna. Voilà. Pour ba élection Mobutu. Voilà. Voter. Mais l'élection biso to yo komona oyo ya démocratie oyo et même biso lisusu lokola na dictature. OK. Alors et na kati ya élection wana nyonso ba memeli biso. Ba memeli biso kana kati ya distraction. Voilà. Ba organiser élection pour tout monde ke élection. Bota chichi ba rouler bemba ba rouler l'élection ngo ba organiser ka bango babima. Yo mona ke élection ça la ndenge wana. Élection ko organiser na yo ke yo mona te pays organisateur ya Coupe du Monde. Mais balongoli pe voilà. Mona kate. Mais oyo ce qui organiser élection ka yo moto zobim. Alors président mon côté a présenté biso vision. OK. Na mboko yo. Voilà. Azate. Au monde par exemple papa Charles Lelo a eu un message na yé à vengeance sur les plans spirituel politique scientifique. Naza un message spirituel politique scientifique. Voilà. Na présenté par exemple Otto Benga Congo tout puissant. OK. Esa vision. Congo tout puissant. OK. Ce qui n'a bandi ko expliquer yango et ko sala que même yo journaliste au comment travailler na niveau ba tout puissant pour mboka na biso comme Congo tout puissant. Vous comprenez? Mais jusque là ba présenter biso vision. Oyebi na bamboka muso bango ba imitaka. Vaccin bazo imiter. Masque bazo imiter. Mais ku imiter biloko eza mutu ya net ba vaccin courant na bango ekendaka te, kolia kitoko ba imitaka ngo te. Création ba emploi ba imitaka te. Sincérité, moi sincérité na élection ba imitaka te. Voilà. Lelo bamboka na so bazo sala par exemple aux États-Unis bazo sala élection. Faut mon na miso débat contradictoire. OK. OK na France. Oyo bango ba Macron lelo comme nzambe ba obangaye. Okokuta débat contradictoire. Na débat contradictoire mutu ko défendre projet na ye. OK. Mutu ko pesa oyo ya zali po etinda biso ke ndenga lobby biloko a lobby na pona ye. Et pas na biso ezalaka te. To pona ka bato kibudi. Oyebi kati ya mutu te, kindoki na ye te, bosantu na ye oyebi te. Mais malamoko to ke kana ki fanatisme onga fayul onga fachi onga tel te yango to votaka to ponaka na bandoki après ba yeko lia biso ebi lisolo ya nguma na taba nguma kangami na motam taba ya sunga ye nguma lingi liso alia ye yango to zomona comment ba voter ba comme riche bino ba combat pauvre. Alors jusque là il n'y a pas une vision. On va présenter biso vision exacte. OK. Donc ko benga bato union sacrée et ça appelle na bengi bino boya na union sacrée to pesa moi ma kantinde ni to ko ken et ça vision te union sacrée ça vision te. OK. Et ça net concertation Kabila sala kiao na ba oya o den kojo voilà moto na Togo apema na e Togo aya ko monela RDC voilà. Et le makasi au mona ba niveau wana donc jusque la vision exacte l'intention eza les intentions voilà. Mais vision papa vision kasinde lobiko vision kobika OK ngolu eza vision voilà. Net vengeance eza vision donc ce mot appelle bino vision eza nzela ya fongoli bo bando kota bo boko bika donc vision awa jusque là exact. Alors comme vision exacte kobika mboka ezana na ba doute vous comprenez tant ou OK kozwa union sacrée ngana mboko na ipsi batkata moto abemi président abemi député bo betana maboko te ata moto apesi discours bo sepela nante ata moto ndenge basali union sacrée bo sepela nante toze la résultat voilà. Pour na mboko baloba kitoko yo yema quand Joseph Kabila loba si vous ne croyez pas mes œuvres si vous ne croyez pas à moi croyez à mes œuvres akezo kuti parole ya Christ or Christ alonga c'est quoi ça de Joseph c'est quoi ça ta moto nous allons pas se menir au prince keka kinga kati na porte ndako na biso prince voilà 17 ans or 17 ans mboko fezala ndenge OK mboko fezala na modernité voilà. O ya proclama ki wan intention na ya modernité na ba 5 chantier na 17 ans to 18 ans
belemboka oyo eza très mystique. Alors ndeko union sacrée tozela nanu gouvernement. OK. Omoni gouvernement c'est bibi eza bato mozo bako piquer ba crise. Oh, babi be gouvernement c'est 45 personnes. 45 personnes problème te na kati ya gouvernement taboza 7. So motu ezosala mboka e bon. Yeso aya ye moko. Lelo bato ba Hollanda bakembanga ba proclama bango moko. Donc eza problème yetuluko ya bato te, eza problème ya bato oyo esengeli pe mutu ezosala vision ezala. Taboza 7 bokolonga. Ma wa total na 45 personnes wa. Premier ministre bosi bomoni. Awa siko tala bilonge ko bima kuna papa. Omone longi muso piquer crise. Obi o piquer crise pona nini? Pona nini? Elongi yo 17 ans na et yeli sous voilà. Des places, les amis bilongo muso eko baby sa union sacrée. OK. Omoni ne tambiso toza lelo po bande ko pe des fois balinga ba conseil na bisote. Tant toza lelo ezalaki tant moko kutu ya ko swana te. Ezalaki tant moko ndeko Félix ba beta match wana pas lelo mbele azo travailler na bande ko ne ba Fayulu. On se comprend. Tous on a moi bilongo et travailler. C'est comme si Fayulu azo lingate. Yo zala papati. Yo motana. Et Jonas aboya nzamba kimi nzamba salani alanda ye. Voilà. Donc tango za papa faut za la motema monene. Yo kolanda bato de gauche à droite. OK. Parce que so tali be élection oyo même ande ko Shadar ba kota na banka bo bambrier. Ezalika ya 2 personnes. Voilà. Donc il faut ba longola ba candidature tout batiki kaka ndeko Fayulu na ndeko Félix. OK. Ba FF1. Voilà. Batiki bango basambelaka église moko ndenge na yokaki batiki bango. Voilà. Bakei moko abimi moko boche premier ministre babongisi mboka. Voilà. Mais embrièmement eleki makasi. OK. Alors mona na gouvernement bilongi mususu bato bako piquer ba crise. OK. On se comprend. Voilà. Alors union sacrée jusque là aza entre parenthèses. Voilà. Et là qu'on a voyé ça yango aza entre parenthèses. OK. Pe politique eza mboka ya kochele liki ate parce que comme on a minute asuka mobulu ekoti. Voilà. Baati kuna siliki bato kuna ba siliki bato ya PPD balongo ki ba yako koto kutu biso bato sala iki nyokra sacré wana sala mapoto pesa to baksa ki bino mboko mobulu ekoti parce que vision zo kamba mboka ezate sérieux ezate volonté politique na volonté ya ko biksa mboka ezate. C'est pourquoi les choses ezana entre parenthèses l'homme spirituel okolanga ya ko tunanga to sito bongi te. Dans ton boni dans Voilà. esclavagisme alors. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Tu as remis vraiment la sous émission na biso. Moi dernière question na biso par rapport il y a ba propos le tout monde prophète pasteur Denis Lessi au lelo ami côté ici vraiment na maramba musique parce que tu vois la musique chrétienne la musique profane mais tout le monde est vraiment qui à côté vraiment na bozindo na musique chrétienne et puis à comme qu'on critiquer vraiment na mission chrétien. Merci beaucoup na la vérité. La vérité. Merci. Aux hommes de la vengeance. Comme prophète. Voilà. Ndeko Denis Lessi musala na ye mboko asi asala esila. OK. Ngonga ekoka. Alors botika ye asakana. Lokola mwana na kati ya piscine. Vous comprenez? Ngonga na ye Denis Lessi ya musala esi ekoka. Naba ndeko ba papa na biso Soni. Papa na biso mukuna tant o nzamba pesa ibango ba travailler et coca lelo faut bazala ba conseiller na biso. Voilà. On comprend ndeko Deniaza oya loba yikena a mona na écran prophétique mete longa kabile zoya kozong. Voilà. Comme si longa kabile za mapa oyo biso nyonso zozela tolia te conseil kuti ya modèle wana soki nga na website ndeko kabila ndengo échappé boy. Donc, komeka les soustés. Ce qui m'a conseillé. Oui, aux ongles nini. Ah, j'ai coquité. Aussi, ça les 17 ans. Voilà. Ce qui n'a football, les silites. Zidane n'a tika balle, n'a balle na makoloté. Aussi, au salut échappé. Au PCI passe. Voilà. Kende konginda. Voilà. Vanda lia ndengo lia. Ce qui aux zongi. Naki Congo balobaka mbwish. Mbwish eza nyama moko bobenge simbiliki. Balobi akufaka likola ko sala retour. Azaso akimi abaluki abando zonga côté ba chasser baza ba beti masasi. Voilà. On se comprend. Donc na minute yo
ndeko Félix ko mutaza ko na zana besoin ya longwa na ye yo mutoza ko tozoloba kende na minute ndeko Félix a comprendre ya Joseph Kabila za ina morceau dire est-ce que tu comprends tala par exemple alingia sala koto boy babenga ambassadeur akufi Italie pe tomboki voilà le ambassadeur akufi na mboka na bino bazuna moi un mois ba discuter makama ambassadeur mboka ko bonga à comprendre ce que mboka oyo donc on comprendre voilà. Donc mboka oyo zo c'est un homme spirituel très fort OK oyo ko na capacité ya ko bloquer spiritualité de gauche à droite na ba distraction de gauche à droite pour développer mboka na biso mais mutakoti bo pas bo nommer na africain na union africaine voilà. Président voilà. C'est pour vous distraire voilà mboka na biso na état oyo to na posa na non asala voilà donc politique internationale les gens na distraction moko ba memelaka moto na ba piège ce que oza présidente passe ba yoke la biso biso ba prophète ya mboka otoza ko pesa message na ko yina moto te po ba bika ce ba landika bato wana ya de gauche à droite eza passe voilà pona bato pe pona mboka na biso OK to mona yi awa Denis Skara bitumba na edingwe boyena boy to bunda na stade de martyr merci bitima to moni edingwe alongwe matete ayeti na ndaku ya Denis babundi bafandi na bango ba ko solola bon yango na auto yebsoke tika bana ba sepel basaka na manzanza za comprendre voilà tika bana basaka na manzanza omoni so moto akoli kokole comme ça biso pe lokola bana donc tant tozokola tous en étape enfance jeune après zongi les sources lokola bébé donc bande ko Denise âge bazokende za âge bazongi sur lokola bana donc o isa moment moi miliki ameli moi lekaye et azolia donc tika bana basepel parce que on ne peut pas qu'on distraire bat OK vous comprenez yena edingwe ba bundelani edingwe sala kati na ye moto na nzambe ba oke bunda na stade kasi nzambe na satan bazo bunda na stade est-ce que nzambe ba bunda na satan voilà pour ba beta match nul to pour ba beta nul Dieu n'a pas le fils de Dieu bisokoto tozo beta satan nzambe aza na taya ko kita akanga makofi na satan ou bien nzambe aza moto a ordre le fait dévorant et quitter tout donc ba débat na ba discussion tala na pe exemple à moke musicien moko boyebi pe ya yebani mingi na mboko abima wa ndo finga ba pasteur afinga ba mbiye afingi ba mai kalambai abando benga ba pasteur pasteur a Monique ako lobaya ba journaliste boyaki awa na yepsi journaliste na lobby mikolezo ya journaliste wana zolela musicien wana zolela bembe boye beza fin ya bozoba pe boye bakaza makasi te mikolo elandaki mama akufi on comprend aza de souste pour finga ba pasteur nien toi na tante to ke van bosa banda sala ba discussion bo tourner ça na YouTube kota na YouTube okomona makambo nga na website ndenge na lobaki ndenge salima donc toi na tante même de kwedingwe doit respecter les hommes de Dieu vous comprenez mutura nzamba na musa même ndenge ba lobako na pesa ba pasteur ba kis pasteur boy attention attention na monde ya ba serviteur de Dieu attention tala nganga kisa koma kana suka tango yambaka Yesu ka bat na nzambe bat bayako yambise Yesu donc il faut battre bazala très prudent makamu susu omoni niveau basala ya nzambe ezana li kam prophète akokotango a suspendre toi lobi me yote voilà même pas président kota le kambwa donc monde ya bato na nzambe il faut beaucoup de prudence voilà merci beaucoup de prudence to comme vraiment na suki émission na biso papa Charles na ebi ki oza pe combattre makasi combattu makasi mais plus que makasi en tout cas plus que makasi nako yebsa yo quelque chose non peut un exemple moi si moko na Angleterre abengi ngai na bondela pona ye alanda message à vengeance asima na message na bondela pona ye auta Afrique ici akabwana mobile na ye na ba raison nga na yebite mais comme abando benga ngai ayepsi bana ne ba benga na bondela pona bango mobali obaka bwana kuna
abengi nga bando finga ke na botolier mwasi. C'est ça bitumba. Voilà. Na kotinda bande konanga bako kangisa yo na ko publier na internet. On se comprend. Voilà. Eza nini bitumba. OK. Na so kende. Un groupe ya batu, un monsieur JC. Basanga na batu. Oh Papa Charles apesi moto mbongo aboma JC wana. Donc JC wana za pauvre. Donc atanga na pauvre ya niveau wana te. OK. Même assassin ba kotelaka moto po bazwa mbongo to basala nini. Voilà. Moto wana créé groupe ya batu. OK. Que na pesi mbongo basala nini baboma ye. Donc jusqu'à ce que bake funda na société. Ba coopérer na société bakanginga. Bameminga na district. Bato a district baye batali makambo eza bongo te batikinga. Mutu wana ke o na corrompre district. On se comprend. Voilà. Les mercenaires qui na ye ba moni ba soda auditora ba oleka. Ya kinkole. Ba ke kozwa ba soda bato ba oleka baye na bango baya okanga. Sans mandat. Anga na botika ngape na ken auditora o ya likolo na fundi ba Hollande. Ndeko wana akomi lisuko tinda bato. Boke senga pasteur pardon. Nyoso nezani bakomba voilà. On se comprend. Les messieurs là ils ont parvenu pour dire même que na kendo sala ba crime na ba soda moura. Que to kendo sala ba crime. Écoutez d'abord soda moko kota vandi azotala ba yepsi bango pasteur obo sakana yeyo a prophétiser moto etumbi. Tout mon sauce bo sagana na pasteur akomo pesa baninga ne ba conseil ezani bitumba voilà ndebo mona ka des fois papa ka mosusu monika moto na nzam bakangi bato pe wa violer sali makambo ezana moki mais comme tozana nzam pe na prophétiser ki bandeko bayebi ke na 2021 bitumbe ko sala makasi sur le plan international même local to sambela mais 666 à côté les mais chiffre 7 ya nzambe ekolong tozo tambola de victoire en victoire ndenge bible loba ba lobela yo mabe ne ba kota yo na mabete donc même yo ozana bitumba OK nzamba otika yo te amen 2021 monguna na yo nzambe akolongisa yo monguna no akosa genie amen voilà merci beaucoup to komi vraiment na suka na habité soki maloba suka ezali non maloba ezali ya 00243 voilà 89 83 77 536 Papa Charles Lelo Azawana pour un Congo tout puissant, nous avons traité des problèmes spirituels, politiques, scientifiques. Voilà. Papa Charles Aza professeur, nous avons fait sa cours de spiritualité, na bato politique, na bato molimo, na bato science, na souci ya Congo tout puissant. Tous à la licence esclaves ya ba secte, yo occultisme o bato bazo banga lelo ba franc-maçon, rose croix, bato ba koma ko bang na vengeance sambela nzambe sankisi nzambe akopambola yo. Mboka oyo eza ya biso. Mais nazo senga bandeko ba soutenir biso chaîne ya télévision na biso bakangaki taxe ta la taxe ya makasi. Mais tozana essaye technique yebite ezoleka ndenge ni il faut to futa bandeko bakokoka ko contribuer ba contribuer mais oyo pas na problème ako benga na bonde la pona ye abengi to bondele oyo pe akofinga nga finga oyo pe akoina aina na ye mboka na biso bitumbo tozobuna mboka na biso fo ekangola voilà nena lobaka souvent tomonani soki nzambe azongi nanu te play monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température.